Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na basango oyo tokopesa bino na oyo etali basango ya mboka na biso pe oyo etali basango ya biso ba diaspora congolaise oyo tozali awa surtout na Europe. Bandiko babolingo lelo soki tozali kosala émission oyo ezali pasi pe mawa po ete bandeko basi bazali na souci mingi pe bazali ko déplorer comportement ya ba mibali to bandeko congolais oyo bazali na poto ba makambo bazali kosala ezali malamu te. Bandeko babolingo mikolo elekaki kaka ndenge bitalatala to bilakisa ya ba chaîne ya ba mindele awa na kombo ya France 3 bautaki kosala reportage moko oyo bazali kolakisa ndenge nini kuna na Japon mibali ya Japon bazali na systeme ete bazali kosalela bango bana ya popi pe bana ya popi ona bazali kokende kofuta bambongo ndenge mobali akendeke na vitrine ake afuti mbongo abimi na mwasi pe bango pe bazali kokende na Japon bongo me olie babima na bato ya solo bazali kobima na bana ya popi bandeko oyo basaleli bango lokola bato. Bandeko babolingo eloko esali ete tosala émission oyo po ete ekomi ete bato bakongole mosusu bazali na poto awa pona koluka ba raison o basi ya poto boye o boye o basi pe ya Congo soki bauti na Congo baye awa bakokoma pe kaka na bizaleli ya basi ya poto bandeko likambo ya kokamwa bakongole mosusu bakomi kosala bacommande ya bana popi wana a partir ya Japon po ete ya balobi ete bapréféré basilisaka baposa na bango ata na bana popi wana po ete wana nde ezali nzela ya mokuse pe calme po ete mwana popi wana akolukela o baproblème te mwana popi wana akokreela o bamakambo te mwana popi wana ezali kaka ntango nyonso tu yo moni ete ozali na besoin na ye okei osali babesoin na yo mpe mwana popi jamais akoloba na yo no. Bandeko yoka baide ya bakongole awa na poto toye kosala bankete bandeko bakongole mosusu basi bakomande bana ya popi wana na ndenge ya kintsweki bandeko bakomande yango basali bacommande a partir ya internet ndeko mobali congolais yo yebi ete ozali mobali nzambe ntango asalaki yo te po ete un jour ozala na mwasi oyo azali normal oyo nzambe moko akelaki lobi bovanda ensemble po ete bosala libota po ete soki bosali libota lobi bobanda kobota bana eboni lelo oyo yo ndeko mobali okomi koluka ba raison opo basi ya poto bo lelo ndeko mobali yo sali okomi kosala commande po ete mwana ya popi a partir ya internet po ete uta Japon eya bato bakomona kaka ete mobali azalaka nzoka nde obomba mwana ya popi na ndako mwana ya popi wana nde okomisa ye mwasi na yo bandeko. Est-ce que ezali normal?
soki ba japonais bango bazali kosala makambo oyo botika ba japonais basala makambo oyo na ndenge na bango po ete bango bamoni ete ezali malamu mingi mibali babanda kosala makambo na bango na bana ya popi. Me boni yo congolais moto moindo oyo ete nzambe apesa bino makasi, nzambe apesa bino makasi na ndenge ya kibomoto ya solo. Lelo soki tomoni ete na poto mindele mingi bazali ya kobuka na mokongo avant, mais biso ba congolais to mibali na biso ya ba congolais bazali bato oyo bazali kameme na makasi na nzoto boni ekomi lelo ete bokomi kotika basi na biso pona bolobaka ete bobanda kokomande bana ya popi. Bandeko vraiment ezali pasi pe mawa komona ete ba congolais bakomi ko bosana piste ya makambo na bango to tango bozali koganga ete biso tozali kosalela bokoko, tozali tolingi nzela ya bokoko, tolingi ete tolanda nzela ya bokoko, me oza komona moto azali koya liboso ya kamera mpona koloba ete biso tolingi nzela ya bokoko. Bandeko nzoka ndasa akomanda mwana popi na ye. Bandeko tango asali komandi ya mwana popi bandeko aza kutu wana azalaka tango baninga ekomi butu balali ye aza kosala ba entraînement mokolo mwana popi wana koyeba position nini ya kozwela ye. Est-ce que wana ezali normal? Wana ezali koloka te. Bandeko bato mingi bakokanisa ete tozali kosakana na makambo tozali koloba. Makambo tozali koloba ezali sekite ezali ya solo. Tosi totimbeli 4 congolais oyo basi basali komandi ya bana popi wana. Bandeko yo nzambe asala yo po ete obala moto normal, po ete lobi osala libota na yo. Sikoyo yo kobanda kosala ba rapport wana oza kobebisa ba mai na yo pamba olie mai wana epesa bato na mokili. Mai wana ezali kokende kosala mosala ya bozoba. Bandeko depuis quand bino bato bozali koloba ete ba mama mingi wana poto ba bebisi bango na ba assistant social? Sikoyo toloba bino ba papa bobandi kokomande bana ya popi banani ba bebisi bino po ete bino bolobi ete biso ba bebisi biso na ba assistant social. Bongo sikoyo tango bino bozali kokomande bana ya popi nani ya bebisi bino? Bandeko balobi ndeko mobali mosusu kuna na France tellement sa komandaki mwana ya popi bakomeli ye na ba jour oyo mwana popi ekokomela ye. Bandeko aza kosala deja ba entraînement pe asombi armoire moko ya mobimba oyo ayebi ete esika kobanda kobomba mwana popi yango. Eske oyo ezali koloka te? Vraiment ezali kosala mawa. Olie bozala na mawa ya bandeko na bino ya bakongolais oyo bazali awa boza kosepela kutu batikalaka balikombe po ete bino bosalaka bamakambo kaka na ndenge na bino. Bobandaki awa tokolinga lisusu bakongolais te boza kokende mbangu kuna na bavitrine bokomaki babon payeur. Mais kuna pe bomonaka makambo na bino. Papa Roger alobaki yango apena kosenga na Papa Roger tango akozwa maloba aloba yango adenonse ndenge nini makambo bino bomonaka kuna na vitrine epai ya ba mama na tango bokendeke pona koloba ete basi na biso balingi kotosa biso te toye na biso na ba vitrine po to se défouler. Mais wana ezali solution te. Lelo yo congolais penza congolais moto azali moto oyo ya valeur congolais akomi kokota na makambo mosusu penza ya bozoba. Bandeko okomona moto azali kozwa pe photo ya Papa Simon Kimbangu azali kotambola nango ya Papa Simon Kimbangu tolandela bokoko. Est-ce que Papa Simon Kimbangu ayebisaka bino ete soki bokomi na poto tango bozali kotalisa na bato ete bato balanda ngai après na nsima na yango bokendeke kosala bakomande ya bana popi mpo bofietaka bango? Depuis quand bino bakongolais bokomi na baide? Depuis kaka balakisaki na télévision ke na Japon ete baza kosala bana popi? Bandeko bakongolais baza kolala te. Bakongolais mito ekomi likolo. Bandeko bakomi kosala meme bakomande ya bana popi. Bandeko nga moko kutu tango na kotala ndenge baza kosala pe na ba image ndenge nini ye japonais naza kosala ba démonstration ndenge nini bakozwa mwana popi yango elengi yango penza bokoyoka yango ndenge nini. Bandeko na mwa bapoala yango pe ndenge baza kotongaka bapoala yango. Bandeko bino penza eske bakongoli mito eza kosala?
Pona nini okoluka moto oyo nzambe akeli na ndenge ya solo te okende koluka kaka mwana popi bato basali bacommande bakongole ebele bakomi kosala meme bekonzo mbongo na bango ya basalaire bakomi kobwanga meme 50 pembeni mpo bakokisa kaka montana basala bacommande ya bana popi oyo koloka te. Vraiment ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment Mama Rosalie tango makambo oyo ezali kolobama nazali na pasi na motema pe nazali koyeba te soki bandeko mibali mosusu awa na Congo ya biso na bakongole awa na poto eloko nini bazali koluka. Bandeko babolingo Kimampuya oyo lelo bato bakomi komisa Kimampuya yote anona linga moeto linga susu basi ya ba congolaise te aleto sala ba commande pona bo ezali kopesa mawa ndeko tolobaka yango tango nyoso ngai na lobaka yango tango nyoso papa Roger ba mama na biso ya ba congolaise awa na poto bazana ba problème penza mingi te problème soki ezali na kati na babolingo ezalaka tango mosusu biso moko pe papa totalaka nanu bakote na biso. Eske ndenge tomemaka bolingo na biso na bamama tomemaka yango na ndenge ya malamu? Eske bamakambo biso tosalaka na bamama na ndako bamama basepelaka na yango? Po ete mwasi azali lokola sanduku oyebi sanduku ezalaka soko zoko tia biloko etondi ekokoma na air moko bolingi okanga sanduku mo ekanga malisusu ezali te. Nde ba problème oyo tozali kokutana na yango mingi ke lelo oyo tokomi ko incriminer ba femme congolaise pona koloba ete basi ya ba congolaise bakomi mitema mabe bakomi ko coopérer na ba assistance sociale banini. Mais il faut koyebaka yango te tango tolobaka mabe kaka pona bango. Est-ce que biso pe totalaka côté na biso ba problème oyo biso tosalaka vis-à-vis na bomoto na bango? Ndeko ngai nazali ko comprendre te comment yo mutu oyo un congolais oyo mutu eza kosala lokola balobi ke no mibali na poto awa na basi boyoka nezali te olia kozala te na idée loba ete bon na lukata mwana moko awa na poto kaka ou bien na bala ou bien na lukata moto mosuna mais ozwi idée ke okende ko commander mwana popi bandeko ata bino moko ba misusu kutu basi basaleli yango ba programme oyo nyoso tuka kezali kaka ba erreur ya ba télévision tozali kotala tala bitala tala na poto nde ezali komemela bato bangambu bandeko yo mobali mobimba na kati ya poto olio luka mwasi na yo mwasi normal moza ko komande mwana popi est-ce que mutu na yo ezali kosala na ebi ete makambo oyo bato mingi balingaki ete bakamoufle yango eleka te mais biso tolobaki ete tozali radio Zoomel 1000 il faut tolobela yango. Comment expliquer mobali mobimba un congolais azali kosala commande à partir ya Japon po ete mwana popi ya aza koloba peke non kalate chéri nanga koya toza kokanisa kutu soki chéri yango ya ndenge ke bien tango mususu mwasi moko boye mwasi na ya kouta Congo bien koya nzoka nde chéri yango aza koloba asali commande na Japon ya mwana popi vraiment oyo eza koloka penza bato mususu na poto oza komona mutu ye omoni mpe ngambe mobali olobi mobali yeyo mais landela sikoyo banda kotala bamakambo ngambe mobali asalaka bandeko yoki na mawa basi kitoko batondi na bango na poto oyo kokoki po sololi na mwasi malamu bovandi na bino okende kokomande mwana popi yango mwana popi yango boko banda kosolola ndenge nini tango ezalaka na ndenge ete bolingo oyo ezalaka ete mwasi na mobali baza kosala bolingo ekomaka na bamoma moko babengaka yango bamoma show oyo ete mwasi azwi mpeve mobali azwi mpeve siko bokomi kosala baechange ya bamaloba yo na mwana popi wana ekozala kaka yo ozwi mpeve siko oza koloba mwana popi aza korepondre te omoni teke eza kitoko te bandeko biso moko bamibali toza komimonisa pasi pamba bakongolea na poto toza komimonisa pasi pamba
toza komi moni ça passe pamba ba congolais. Pourquoi koko matina ba niveau ya boy bandeko? Ba congolais bosaka makelele liboso ya ba caméra. Ah non, lokola basi ya poto mitu makasi toko banda ko kende ko linga na biso sikoyo to banda ko kende ko lexata na biso na ba vitrine. Ngana lobaka na bino eloko moko na lobaka ete ba mama. Bomona ka ndenge ba papa liboso ya ba caméra tang ba ya ka toko banda ko kende na biso na ba vitrine po de to soulajaka. Ngana lobaki ete ba mama bo mitungisa te botika bango bakende mais makambo bango ba monaka kuna po ete ezali ba makabanzela nyonso to biso to leka mutu akosala hypocrisie azate bandeko kuna na vitrine ba mibali ba monaka na makambo na bango surtout ba tata na biso ya ba congolais ba monaka makambo na bango ndeko mwasi ya vitrine aza ndenge moko te na mwasi ya ndako. Mwasi ya ndako kozwa tana yo okoki meme ko c'est donc kozwa tana yo tango mususu 30 minutes 40 minutes oza kozwa tana yo ti oya kosilisa baposa na yo. Mais pas ya basi oyo ya ba vitrine wana oyo bomonaka ndenge babetelaka bino tolo liboso ya toko banda kokende na biso na ba vitrine boyebi ma makambo bamonaka kuna ezalaka jeté. Soko za ki di bozo eba te moi ça kotala ba minute ezalaka déjà na montre moko ya pandile ezalaka wana aza kotala le ba minute. Soki déjà ba minute ango komi pembeni bandeko linga kutu ko sala ba makambo wana na ndenge ya calme ozali à l'aise na mwasi na yo moko ke koma ko za ko sala yango na mwasi moko ya vitrine ba komi ko beta ko bata na mataku yo tata munene boye pona ko yebisa ko une minute linge koka est-ce que wana ezali respect? Mais ezali mawa mingi koyoka ete ba congolais ba komi ko sala même ba commande pona ko commander ba bana ya popi do ba poupée ba uta Japon po ba ya bandeko congolais elengi nini yango penza yo koyoka et puis komona mutu mobimba asa koloba pe kalate bo ate ba congolais ko namoni mondo ekomi na suka ya solo penza oza komela na mutu na nganda mutu pesa lo ba ba masa nazo yebisa bino kaka te kalate bo komona penza nani chéri na nga koya bino bozo kanta soki chéri moko uta Congo nzoka nda sali commande na Japon pour pas koya bandeko oyebi ke nazali komona ete poto oyo on dirait monde yango ko ekomi na suka siko mokili yango ndenge tozo comprendre te po ete ba makambo mususu ezosalama na poto awa okondima te ke batu bazali lisusu normal bandeko nga moko ntango naye kotala na ba image bandeko na ndenge ba japonais bazali kosala mwa bana popi yango kote ya nzoto basi pe bazwi mwa bapoil moko boye ale soki pe basinga ya kokangala ya suki soki pe basinga nini bazwi pe bamwa banini yango batia na batongi balobi nino bapoil vraiment ale yo pe mobali oyoki bongo boye ale okomi pe excité mais non basaleli bango mpe na mwa lidusu moko kuna na se mibali ya bakongolais bazomona yango danger après bazoloba ete makambo ya ba femme congolaise makambo aza kosala biso en tout cas tozwi solution wana nde bozwi solution vraiment wana nde mpenza bozwi solution omona congolais okoloba ete omoni kutu wana ezali bien po ete omoni ke wana ekozala teke omoni basi ya bacongolais komona ere moko ozoloba na ye papa na lembi mais wana ekozala ere nyonso olingi omoni kaka ere nyonso olingi okeka obimisi pupango kuna na armoire okei kaka ale obeti ale ere moko pose sili ozwi oke vraiment oyoka nanu bino moko mais ozomona moto azokoloba maloba ngoko okomona mpenza otali boye ngamba mobali oyo soki bato basi bamoni balobi mobali yeyo mais mobali yeyo tala makambo eza na kati ya cerveau na ye oyo yokaka ete cerveau ya kododoka bandeko basi bazali na bango ebele awa bino bokanisaka basi nyonso to bazali baminzemba na poto bazali kaka basi oyo lelo soko ozwi ye otie pembeni na yo nde azali kaka mwasi oyo bino bozali kokanisa ete basi bakomi na makanisi mabe te basi ya bien mpe na poto bazali basi ya bien bazali ok ovatala nayebisaka bino eloko moko ezali experience ndeko soki olingi meka omoni basi mingi oyo basala vi kala basi oyo basala vi omonaka bango na poto awa tellement basala bavi bayebi vi makambo ya vi ndenge ezali basi wana ko nazokosa bino te
bazala na bango suna ba besoin te que oh non lelo soka zui mobali na ya lega suna ba loyenge po basi ba leki na ba makambo na nyosu ba yebi basi ya bongo pe basi ba yebi ba mibali nino bazala ite soki mo seza na ndeko libala ba mibali ba gaga pona ko kosa pote abima na e sima lobi lobi asundola basi ya bongo ba yebi pe basi ya bongo pe bazala ka ndeko soko lingi na ndinga bien bo vena bino bien akolengela ona ndenge ya kosakana te naza koyebisa bino makambo solo pe basi ya bongo ndenge akosimba yo te na mona na nga basi yo bayebi kolinga batu kome basi yo basala mobulu kala o lelo base repentir balobi ke lelo siko balingi ete bavandisa avenir na bango bavandisa vie na bango na ndenge calme basi ya bongo nde bayebi kolinga bandeko naza koyebisa bino ya solo basi ya bongo nde bayebi kolinga puis soki yo moko kaka mobali oza sérieux bakotia yo à l'aise mais tozali comprendre te bandeko babolingo esprit nini ekomi lelo na mito ya bakongole kongola akomi na même esprit ya kokomande mwana popi à partir ya Japon mwana popi yango mpe cher awa okomande mwana popi alors que mbongo wana yo zwi okoki même kokende bakangeli yo mpe lopango ta mosu na kini bazwi le mpe mwasi moko ya bien baye na ye ou bien mpe ata wana poto kaka oluki mwasi na yo moko ya bien mbongo wana olingaki kokomande mwana popi wana na Japon bakei kaka kopesa mbongo okangi kaka lopangu a partir ya poto ana mwasi na yo bokozala na bino bien basi mingi oyo baza lelo na poto bandeko tellement balekaki na banzela ya de gauche à droite banini lelo ebele mpe bakomi na besoin babala basala vie na bango na ndenge ya calme mais bino bamibali bokomi kaka basi ya poto non basi ya poto est ce que basi yango ya poto yo ozwa kokondane mpona kaka na mwasi moko ya poto yo okutanaki na ye na mwa problème mpe basi yango ya poto bino bokondanaka bopesaka kaka version oyo ya mabe ya basi ya poto me mokolo basi mpe ya poto na bakoloba ete bafungola munoko baloba mpe version ya bino bamibali ntango mosusu mpe bino mpe boza baproblématique yango wana tozali koloba bandeko congolais tosali émission mpo todénonce yango bino bato bozali kokomande bana ya popi wana botika bandeko un congolais mpe aza okomona ye mpe na nganda yako aza komela elongi ya sika okomona elongi eza esengo mpo nini ozolinga oseka bien ekala te sheri na nga azoya yo ozokanisa soki sheri yango azowuta kini banini abombi mpe sekele me bayebaki teke sekele ekokaki kobima bandeko sheri mutu aza koloba sheri yo ozokokanisa ete soki sheri yango ya ndeni nzoka nde mwana popi ezowuta japon ata bino moko vraiment nga penza mundu lokola nga papa Roger pe mwana popi wana pe bayeli ngai boye ale nga pe loko na ngezwi etelemi wana koloka yango nazoloba bandeko bakongole bokanisa malamu bamakambo bino bozali kosala oyo est-ce que ezali normal okende kozwa mwana popi ozwa koloba mpe sheri na nga aza koya mosusu mpe aza kosevante bandeko omoni ke basysteme wana eza nango bien basi na biso komona kaka ntango mosusu autaki kayo na ye olingi osimba bo papa naza ya kolemba banini omoni ke mwana popi wana na lere nyonso olingi oke obimisi ye obeti na obimisi ye yoka baargument bandeko oyebi ko tango mosusu bato mosusu bakoloba ete ndenge nini bato oyo bazali koloba bamakambo abo bandeko tango bakongole baza kosala babétise po ete oyo bango bazali kosala ezali babétise tango baza kosala babétise ya boye tomonaka ete esika moto akoluka bango mpo akonseye bango mais tango bakobanda koloba koreproche bango wana nde sikoyo bobimi mpona koloba ete tala bato baza koloba babétise ezali babétise te tozali koyebisa bino mpo ete esika moto ebandi kopela mwa moke il faut kotelemela yango depuis ka congolais akomi koluka mwasi ya mwana ya popi mpo ete azala ye aloba ete mwasi na ye sheri na ye bamisusu basi bapesi kutu na bakombo bandeko ndeko mobali moko kutu apesi mwasi yango kombo donc aza kozela mwana popi asi apesi kombo matondo ozotuna ebe mpo na nini opesi kombo napesi kombo ya matondo mpo ezali neti merci ezali neti merci napesi mpo ete azali mwasi oyo akobanda kotosa ngai ere nyonso nalobi ete naza na besoin na yo akodiskute te akosala matata te oyo nyonso nalingi na kosala yoka baargument matondo mosusu mpe apesi kombo o Solange vraiment
oyebi ke ekomi neti koloka bandeko, ekomi neti koloka. Siko ndeko mobali mosusu tellement azalaka na mwana mwasi moko mingi alingaka kuna na Congo kombo nezaki na Kalanga, tanga komande mwana popi wana apesi deja kombo Kalanga. Oh no, kombo na eko zala Kalanga po ete omoni ke Kalanga zaki mwasi mwana mwasi moko na lingaka mingi tala bolingo la biso esilaka te Kalanga balaka mobali mosusu yango na pona ba souvenir wana na pesi kaka mwana popi yango kombo Kalanga. Bandeko pona nini kolinga kotika na ba ser na biso congolaise kaka ba minzemba bo po bokende kolinga tiba na popi osalaka ba commande vraiment. Non, en tout cas ba congolais bo dénoncer bato ya boyi, bo dénoncer bato ya boyi nulle part na kati ya Bible ba koma sika moko ke nzamba koma ke mibali moko kozala ite basi ba kosala bango ba kobanda kotungisa bango basi ba kokoma na mitu makasi il faut bokende kosomba bana popi. Est-ce que bon mona yango na kati ya Bible komama bandeko? Ah vraiment ba misusu kutu basi ba bongiseli bana popi yango ba bisika ya bien vraiment te oyo komi koloka poto oyo toleki tondimaki teke poto kokozana ba makambo ya boy bandeko na ndimi kutuko nakende na Congo nakende koluka ta mwasi na ngai ke na zwa mbongo wana nakende kobebisa ngo pona sala kaka commande ya mwana popi na Japon bandeko. Oho mwana Congolais penzako azapi na sengo mwana popi azoya apesi pe kombo ya Kalanga. Ozotu na epe me opesi kombo Kalanga boponi ona pesi kombo Kalanga po ezaki na film moko bona bande kolinga mingi na Congo bolingo silaki te fio na kende kobala yango kombo nezaki Kalanga ba souvenir wana de ona pesi kombo Kalanga pona vraiment mwana popi basali na Japon ale ozu kombo ya Kalanga opesi vraiment ezali pasi pe mama Rosalie na zungseli o maloba. Vraiment papa Roger ezali pasi pe mawa pe ekomi neti koloka komona ete ba congolais mosusu tozali koyeba te soki bazali komona kaka réalité ya monde yango ndenge ezali kotambola ou bien bango bazali komona la monde à sens inverse bandeko. Mwana mobali okomona kitoko pe alati pantalon ya kitoko afile ceinture na luketu elambeza ya kovanda mais nzoka nde basekele oyo kuteleki base bandeko ata kutu balobaka bato bazali ba pede pede azali moto oyo tango mosusu oza komona tango mosusu ta nza kolinga moninga nde mobali me boza komona kameme moto yango na miso pe moto yango azali koningana malgré tolobaka ete ezali mabe me oyo kende kozwa mwana popi bandeko oyebi ke bandeko omonaka bamakambo wana tango esalamaka nzambe azalaka zoba te pourquoi tango makambo ya mwasi na mobali esalamaka asalaka ete esalamaka na ba esika moko privé ya kobomba na po ete tango makambo yango esalamaka ekomaka na bamoma moko ya bampeve na ndenge ya kosakana te po ete ndeko tango makambo wana eza kosalamako ekomaka na bamoma moko oza koloba bamalobako yo moko tango kosilisa batuni yo omoni makambo bandeko lobo ozondima to olobi te bakoseli ngai eza nga te me eza yo ndeko. Comment expliquer yo kokende kozwa kaka mwana popi osali pe commande ndeko aza kosevante oyo elobi ata papa Roger ba misusu bapesi mwana yo mwana popi osi opesi ye nanu na kombo na yo Chéri Kalanga vraiment ndeko basi bazali na bango ebele ya na France baza koluka pe bamibali oyo ke na ndenge ke azwi pe mobali na ye alobi ete no komema vi na ye na ndenge bien me yo ndeko mpo na nini ozali kosala makambo ya boye depuis quand yo mobali okomi kozwa mwana popi olobi ke mwasi na yo mpo kaka basaleli yo mwana popi wana bazwi soki basinga ya bameshe batongi na kote ya nzoto basi basaleli yo mwa lidusu omoni yango mpenza fin pe obandi kosevante oh chéri na nga azoya kala te opesi ye pe kombo nani Chéri Kalanga. Est-ce que bamakambo bakongolais bazali kosala ezali normal toloba te yango na tozali koloba bandeko il faut bobanda kotala yo moto ozali ya na poto soki bomoni kaka mwana mobali moko AGC pusani ezala na France ezala na Belgique
po ete ezali mwa circuit moko boye se bandi sika ekoki kozwa ampleur po tolingi te ke bandeko basi babanda kaka kotula boye alors que baninga mibali oyo bakongole bazali ya bakoki mpe kovivre na bango soki bomoni kaka ndeko mobali moko AGC pusani bomoni kaka azalaka ye moko bandeko boyebaka ete ntango mosusu asa akomandaki mwana popi oyo ndenge tozali koyeba bamisusu basi bapesi bango bakombo Chéri Kalanga vraiment ezali pasi mpe mawa soki omoni kaka mwana mobali wana na AGC pusani azali kaka ye moko bandeko botimbela deja botimbela vraiment mpona nini bakongole bakoki kaka kozala kaka na baide ya boye kongole alingi kofungwama te malgré azali na poto yo kende kozala mpenza na ide ya kokomande mwana popi tala kaka bakilometre bongi euta Japon po eyela yo ozoloba mpe ke Chéri azoya kala mingi te bato baza kokanisa ete ubie ntango mosusu akouta Congo non nzoka nde mwana popi azouta Japon bandeko oyo ekomi koloka bandeko ntango ozokotala mpe engambe ya mobali eloko mpe ezali wana bandeko bato mibali mosusu mpe toye kocomprendre ezali mpe question ntango mosusu mpona koloba verité impuissance ebeti bato ebele ya na poto surtout mibali ebele impuissance wana yango nde ekomi kosala bango soni bakende kozwa basi mpo ete basi badécouvrir baimpuissance na bango wana yango bakomi kopréféré sikoyo epai ya mwana popi wana ata eloko na ye ezali ya kofienoka akofietafieta yango kaka na kofietafieta yango na nzoto eloko ya mwana popi wana mpo ayebi ete mwana popi akoreklame te me epai ya moto mwasi ya solo akoreklame yango ete bandeko mingi ya congolais bakomi kobanga mpo ete ntango mobali mwasi abandi koreklame ekoki komema makambo wana na divorce me bandeko soki omoni ete eloko na yo ezali kofonctionne bien te kende koluka baurulok mpo ete bango nde bakoki kopesa ba batraitement eloko ezonga normal omoni soni wana sikoyo ekomi kotinda bino bokongandaka bana ya popi na Japon ezali malamu te vraiment tozali kocomprendre te tomoni ke mokili yango mpenza bandeko ekomi na yango na suka toza koyeba te soki eloko nini elingi koya na suka ya mokili oyo po ete basi ya kitoko bazali na bango awa na poto ntango mosusu bato mosusu bakosaka kaka basi ya poto te bandeko lokuta basi ya malamu mpe oyo bazali ya na poto bazali oyo kovandi na ye mpenza mosema me toye komona ete mibali mingi bakomi kobanga mpo nini omoni lokola impuissance ebeti bato ebele naza koyebisa bino bamakambo ya solo mibali mingi sur 100% ya bakongolais 20% bazwi ta wana ya impuissance yango nde ezali kosala bango soni banini me bazali kobosana eke badokter bazali bakoki kolandela batraitement mpo bazonga normal mpona bango bazali komona ete soki mwana popi wana ye mpo wana bayebi ete mwana popi akodiskute te ata soki afieti mo eloko yango kaka wana ti ntango mai na ye kobima esili me ezali solution te bandeko luke te mpa dokter mwasi oyo nzambe akeli azali kaka mwasi oyo akeli mwana popi oyo basali na ndenge ya maboko ya bato azali mpe kaka mwana popi koyoka ta soni te ya kopesa ye mpe kombo Chéri Kalanga bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali biso tosi todenonse likambo oyo mpo ete tolingi te lobi bato babanda koloba ete boyeboye me toyebisi bino deja mpo bato mosusu bakoloba ete ntango mosusu mikolo ekoya tokanisaki lokola bato ya radio zumeli mili bazali kosakana nzoka nde ezalaki mpe bamakambo ya solo bandeko mibali mingi ya bakongolais basali bakomande ya bana ya popi na Japon mpo ete balingi kokomisa yango bango neti basi na bango kaka ndenge tolandaki na babilili likambo ya liseke ezali wana te ezali ya solo bandeko basali bakomande a partir ya bainternet soki omoni kaka mwana mobali ya congolais na poto azwi koli moko ezali ya mwa munene eza baye kotikela ye na ndako ndeko bolandela malamu wana ntango mosusu okomona ezali Chéri Kalanga moto aye il faut kodénonce bato wana mpo bato ya ndenge wana mpo ete tolingi teke tobanda kovivre kaka na babozoba boye nzambe asala mwasi na mobali balingana mpo ete basala libota nzambe asalaka teke mwasi asalaka teke mobali mpo akende kobala mwana popi mpe
mpe nzambe akoma nil part na kati na biblia okozwa mwasi ya sheri mpe okopesa ye kombo sheri kalanga jamais ezali pasi mpe mawa na bazi ete émission oyo tosali yango pamba te mpo ete tolance message na biso epai ya moto moko ye moko ntango akoyoka émission oyo akoyeba pourquoi tosali émission oyo tolance yango mpo ete ye nde azali na kati na likambo wana bandeko babolingo bozwa likambo tozali kosala koloba ezali liseki te tolance yango mpo na ye te totangi nkombo na ye te me tolance yango mpo na amiyeba ete eloko azali kosala ezali yango te soki oyebi ete ndeko ozali na problème na nzoto ya mibali kende koluka médecin bamédecin bazali bakotraite yo mpo ete force na yo ezonga mais soki mpo na kobanga to mpo na soni wana okomi kokende kokomande bana popi na japon ezali pasi mpe mawa mbala ya liboso nakomi komona ete mobali akomi kokomande mwana ya popi mpe kopesa ye kombo ya sheri kalanga ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo